Mbote balandi MDG de TV Mafuta Sika ezalinga wabino mère Dorcas la grande dame kaka ndenge to ya kopesa ba news pe kopesa bino conseil. Lelo to yeko betela bino lisolo moko ya mara ya pasi pe kotalisa bino bilili pe kopesa bino conseil par rapport ya réalité. Ba réalité elekaka na mokili ya bato. Toza na masolo mibale ya kobetela bino concernant vol moyibi na ba forme tout parce que moyibi ezala bandenge belé moyibi bandenge belé moyibi ezaka te ozelo na poche muzu tous comprend sans permission ou encore tous comprend o eza ya bisote ezali moyibi na lisolo liboso. Il s'agit d'un couple et bakangami mwasi na mobali babane ko passer rapport sexuel bakangami pourquoi simplement parce que mwasi wana azaki mwasi ya bato et mobali na ye a kotanganga po ete soki mwasi a triché e indela ye e bebela ye na likango et yango toye to lakisa bino bilili oyo et puis après to le gana kopesa toli image ya mibale to lisolo ya mibale ezali ya ndeko mobali moko akende koyiba ngombe ya bato, ngombe ya kotala, ngombe ya misuni te bakata mais ngombe ya kotala ayibaki ngombe ya bato e mokolo ngombe akoteli nganga ndeko na biso maboko etondi na banzoi ba abeille sikoyo maboko wana ekomi neti esika na bango ya kovanda nzete ndenge banzoi bavandaka na nzete et bazosala miel donc maboko atatana yango nde esiko bango bakotonga ndako mpe bakosalela miel do batondi na maboko na yo nde likambo siko bazokota bazojota bino boyebi nzoi soka suyoka moko ezaka tellement mabe pe dangereux et yesko baye liboke ya banzoi sikoyo azolela douleur donc na mawa bake na ndako nganga po basala ba cérémonie mais banzoi bali kokende te bandeko na ngai même couple oyo bakangamaki bango pe ba se retrouvaki pe epai ya tradi po bameka kosala cérémonie afin ke ba séparer bango. Tokotela bino bilili pe toko pesa toli juste na sima ya bino kotala ba image oyo afin que toleka na kokebisa bino vous devez faire très attention mokili bomonaka ezali na makambo e bele totieli bino bilili tokei elobaka ta news ya les gags. Oui, ça c'est un couple qui est coincé, qu'on amène chez les sorciers pour les désenvoûter. Donc voilà ce qui arrive dans certains pays africains. Quand vous courtisez les femmes des autres, souvent les hommes ont tendance à faire des fétiches pour bloquer les passages, pour bloquer les passages comme on dit, pour mettre en fait un cadenas, pour que d'autres hommes ne pénètrent pas dedans. Voilà ce qui arrive, ce qui est arrivé à cet homme, c'est très douloureux, ça fait très mal. Même de leurs propres forces, ils ne peuvent pas se faire décoincer tout seuls. C'est depuis les matins, depuis 2 heures du matin jusqu'au soir, ils étaient toujours coincés ainsi. Ça c'est la femme. Voilà. Et depuis le début, elle a toujours protégé son visage. Voilà ce qui arrive en cas d'infidélité dans certains pays africains. Soit vous attrapez une grave maladie, soit vous êtes coincé humilié. Voilà, maintenant, dans certains pays, on demande tout simplement les remboursements des frais de mariage que l'homme a payé pour prendre cette femme en mariage. Voilà. Voilà ce qui arrive. Ça, c'est les sorciers qui essayent de faire des gris pour les décoincer. C'est trop douloureux. Hein? Voilà. Ça, c'est l'homme. Voilà. Il est très fatigué depuis le matin. Là, il est en train de demander pardon. Il est en train de supplier.
Mbote famille nalingaka na partage na bino lisolo oyo po ete ya biso bato bazalaka mabo milai. Tala conséquence ya koyiba, tala conséquence ya koyiba. Ndeko bozomona o maboko na ye poli oyo akende koyiba ngombe ya bato. Eza histoire esalami na Kenya, akende koyiba ngombe na ferme ya bato. Sikoyo bakolo ngombe yeyo mwana mwasi azoloba oyo kolo ngombe babwakeli maladi ndenge aza wana banzoi na maboko na ye, banzoi oyo tobengaka na français les abeilles, abeille bazobota na kati ya bazosala miel na kati ya maboko na ye. Imagine douleur ya nzoi soki asui yo ndenge esalaka. Yango moni banzoi wana bazoswa ye na nzoto partout, bato nyonso batondi bazolanda kaka mwana mobali yango wana na histoire oyo esalami ya kokende koyiba. Bible yebiso biso luka na motoki, tolukaka na mitoki na biso kasi kokenda kotia maboko na baposhe ya bato na bandako ya bato na kozwa eloko oyebi ke yo tokeli yango te, oluki yango te kozwa na ndenge ya mabe. Tala conséquence nango yango oyo. Tala kutu awa bake kobenga nganga po aya kosala baceremonie pour que banzoi oyo bakima ye me bazokima kaka te, bazokesani bazoswaswa ye. En tout cas nde bouti komona ba image bandeko nanga, ça fait très mal. Conseil to pesa ezali ete les amis, vous devez faire très attention. Il y a des gens qui vivent na mokili oyo on dit bato mo bazala na raison te, hein? Donc quand je dis raison, raisonnement, hein? Ba bato mo mitu esalaka malamu te. Boyebi depuis la nuit des temps mambo ezalaka. Mais il y a des gens qui vivent, ils s'en foutent. Ba vivara na bango etali bango te, hein? Etali bango te, tozo vivre nyonso makambo kande ba kino ba lobaka nyonso makambo. Tala, tout le monde n'est pas tout le monde. Yana mutu mususu oyibi ye mbongo, oyibi eloko na ye, ozwi mwasi na ye, ako regretter aoka pasi, mais atiki nyonso na maboko ya Nzambe. C'est pas tout le monde. Mitema batu boyebi te. Message oyo, ba vidéo oyo interpellé bino bandeko na ngai. Interpellé bino bandeko na ngai. Oyebi te likama nini yango lobi ta moso linge komela yo. Nzamba permettre omona to po landa émission oyo kaka po osala très attention. Les amis, bato mususu na mokili oyo aza capable ya koboma mutu ka pota musu na elo mwa moke ozwaki ya ye to simbaki to oyibaki. Yana bato ebele na mokili oyo baviva kombata makasi, surtout na bapoto tozali. Combien bato bakima na bambongo ya bato. Combien de kanga na kutana nango to pe na yoka ya mama mo adefisa bambongo na ye, mutu aye ko defa mbongo ekomi po afuta komi ngando. Eza vol, eza vol. Komi tungisa te. Ta mususu ana esika okena ote. C'est vrai mundela kangela batu na akanga batu te na maambuana. C'est vrai preuve ezaki te. C'est vrai ata lobi afunda yo bokendo samba preuve eza te ke apesa ki mbongo, problème te. Mais il faut yeba ke mbongo ezalaka motoki ya mutu. Mutoki ezalaka makila. Omoni po mutoki ekule. Mutoki omonaka mutoki. Avant ebima, il faut makila nzoto chauffer. So makila nzoto chauffer, après bongo nde mutoki kokule. Yango moni so mutu akezwa mbongo akisi. Basenga ke makila. Pourquoi basenga ke makila? Parce que il faut batu bazala oba kosalela ye mbongo. Do batu faut ba travailler dur, ba travailler dur. Et quand nde to loba na bino makila nzoto échauffé et pour mutoki après ebima ekita. Nzamba loba kitanga lakeli Adana Eve. Aibisi Adam, tu mangeras la sueur de ton front. Maman ko sarana na mutoki ya mutute, papa ko sarana na mutoki ya mutute. Tu es au son de ma voix. Ozala na nyongo to pe ba nyongo batu olinga ko futa te. Bima na maambo. Luka bato zo ko devoir, sola na bango. S'il faut futa tanda mundambo, futa banibongo na bango parce que tu risques d'avoir de très sérieux problèmes. Oui, tu risques d'avoir de très sérieux problèmes. C'est Dieu qui est en train de t'interpeller. Pourquoi? Parce que tam sou lobby, likama mo linge komela yo. Luko bongisa ndeko na ngai. Yana moto mususu, ata so akota ndanga nganga te.
mais kolakela maloba bana koloba contre yo et ozwa yo. Pourquoi? Parce que brèche ezali. Brèche ezali. Physiquement ta musu yo ozomona ete. Okanti pe nde ozomona ete na bomoto wana okeno pe pa ete détrompe-toi. Maloba ezala na nguya. Pona chite na pesa témoignage moko. Nayebi nde mwasi moko adefisa bambongo. Mwana mwasi moko adefa mbongo ekomi mpona kofuta problème. Mwana mobale. Mwana mwasi mwana mobale. Nashiko mwana mwasi. Abenga one mwasi wana momuso ayebisi alobi ne omoni mbongo nanga. Lobaka na yibaka. Mais soki na sala yango kosala ofuta yango na forme nyonso. Boka lingala wana okofuta yango na forme nyonso. Ayebisi nga alobi grande dame. Mwana mwasi wana azwa zemi. Et comment ça ba 8 mois et le mois bandengwana asala fausse couche na rappelera et na ebise au foot na ba fois. Vous comprenez? Donc allez-y comprendre rien abatu mususu au mona e moto na bo moto ma en réalité ane moto te lisolo na obeta eza ya musika te mukolo lisolo moto abetela ngai. Donc ba exemple eza ebele ya ba marambo eza ebele Bible zoloba mutu oyo azodefa azali esclave ya mutu azodefisa ye. Donc ce qui veut dire tu dois t'acquitter na dette sinon t'es esclave azalaka na pouvoir te likola maître na ye. Maître mutu azala na pouvoir. Maître a manipulaka esclave, maître a maltraitaka esclave, maître asala na esclave eloko oyo ya lingi. Donc yo oza na nyongo mutu ndimela ngai mukolo nyongo wana to mukolo mbongo wana capable de saper vie na yo atana maloba oyo. Yango il faut faire très attention. Wana pona ndeko na biso ngene ko yiba. Nyonso ya mo au fait nyonso mi baleza mo yibi quand na expliquer bino mais na ba forme différent. Ndeko na ngai ko bimana mwasi ya moto ezala malédiction. À part nanu o to monique mobala kotela ke nganga tout ça. Ko bimana mwasi ya moto ezala malédiction. Moi, si pe alibala kobima libanda ezalaka malédiction. Vous devez faire très attention, les amis. Vous devez faire très attention. Nga la conseillère abato, na place aussi l'infidélité. Malamu boma libala. Comme ça, tu es libre de faire ta vie comme tu veux. Linga mobali nyonso lingi tope mwasi nyonso lingi. Mutotu na yo azateka yo na nzambe. Mais oyo wana ndako libala. Ozobima libanda, peu importe raison. Si tu sens que et simbate, au vanda bongote, il faut. En tout cas, wana, moi je te conseillerais, boma libala, divorcer, comme ça, obima na yo, libanda, ke osalarango, et yakobombama, bazo mona te, mais genza bazo mona yo. Et non seulement ça, à part punition peut-être dans ma ofuta yo, okuta na mutu musu ka neti mwasi neti mobali ya mwasi oyo akenda nganga mwasi ayebaka te botala ba conséquences na ba Kenya ba biloko eza trop ya mamboka moko oyo en tout cas œil pour œil dent pour dent ezala trop ba vivre kuna ba vivre plus ndengwana mikolo leki tomonaka mwana mobali moko abongonaka ngombe makolo ebongonaka ya ngombe azolela pe neti ngombe kyo azolela pourquoi parce que abimena mwasi ya bato nzoka nde mokolo mwasi akota nganga déjà donc abongona taba makolo ya ngombe soki ya taba bato bele boza na ba réseaux sociaux bomonaka ba image wana plus ou moins une année passée bomonaka ba image wana donc ndeko mwasi ndeko mobali na vie malembe ozwi nanu te okozwa na yo. Chaque chose a son temps, dit la Bible. Patienter zelata ya nzambe apambola yo oza na besoin eloko songolo pakala eke ozwi yango nanu te wana makoki te nzambe apambolaka mwasi alibala olingo mobali alibala olinga yo loba na ye te boya. Pourquoi? Parce que aomemelo libabi yo poza na habitude okelinga basi ya bato mibali ya bato. Faites très attention parce que vie yana ba surprise et makambo bokanisa te ezaka na Afrique bokanisa te ezaka na Afrique
même na poto makambo oyo ezalaka na bapoto bato bana bakisi pe bazali partout dans le monde entier. Bible ezoloba y a rien de nouveau sous le soleil. En fait c'est ça. Nde amuke o tozalaki nango lelo poto pesa conseil na bino bandeko bolandaka biso poto benda matoi to pesa bino toli que vous devez faire très attention. Mukilo bomona yama ambobele. Tu au son de ma voix okena na nyongwa moto ere yango luko bongisa na mokolo mbongo boyo kano futa kata ndambo ndambo. Tu au son de ma voix oyibe loko batu tu dois réparer parce que passer rattrapaka et belé le ba vie et ezoko tourner sika moko à cause ya ba passer o ba viva to pe ba acte ils ont ya poser oya poto na mbongo moyibi obanda ko buka ba banque obanda ko zongsa bobanda ko sala ko ba tenzo kande lelo soki vi na ezo tambola malamu te eza likola ba mambo wana yana ba bakima na ba mbongo makelemba yana ba bakima na ba en fait eza ebele yana ba ya poto na ba mbongo moyibi eza ebele. Tu dois réparer sinon te lobby oyebite likama mo koko melo na poisa mais lelo nzamba sepeli na nzela na nga akoka ko rappeler yo pe aloba na yo obongisa parce que ana posa na yo. Oui, tokomi na biso na suka makomezo loba la volonté de Dieu que tous les hommes soient sauvés. Yo pesi na bo monyo na Yesu te ndimela ye. Yo poza mwana nzambe opesa vi na yo na Yesu tala vi na yo malamu soki oza toujours kati na bonzambe. Pour la oloba examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Et si tu sens que ça ne va pas, bongisa parce que nzambe aza a Yesu alingi koya makoloza na nzela et akozonga certainement. Ezaki tolikat na bonzambe avec la grande dame. Que le Seigneur vous bénisse. C'était ça pour aujourd'hui. Likez, commentez, partagez nos vidéos et surtout abonnez-vous, activez la cloche pour ne rien rater. Quant à moi, namoni bino mbala ya sima na épisode mususu pona lelo tokomi na biso na suka. Encore une fois de plus, nazo rappeler ceux qui ont s'abonner dans le temps suivant cette vidéo. Abonne-toi et ça biso bien et surtout partagez pe vidéo ou éviter okobiki sanani. Mutu mususu akokoya na vidéo moko tindelaki ye ezalaka tobengaka no par hasard et ayoki conseil moko oyo esimbi motema ne pe asaleli yango échanger vie na ye ezalaka ebele. Et donc c'était ça pour aujourd'hui. Quant à moi, je vous revois prochainement par la grâce de Dieu. Et par là que cette émission prendra fin. Que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup. À plus.